La religion pire et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Masos orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa orphelin, banaba konyo kwama, manzala bolumbu, butupe na moi, fula sena. Ndeko Balandia Kilongo TV mbote na biso e balingaka Fondation Rabbi Mavinga pe balingaka ba orphelin ba veuve boyebi rentrée scolaire c'est pour très bientôt yango biso Fondation Rabbi Mavinga à travers Kilongo TV to zosa lelo mois de mars ko na ba orphelinat on peut sa bango quelques fournitures scolaires c'est-à-dire ba cahier et quelques sacs moi uniforme bana bazon en classe na tenir sika bazon en classe na moi et bilamba sika isaka bien Fondation Rabbi Mavinga tozana pour na soutenir ba orphelin ba veuve isaka bien tango bobenga biso bo encourager kabiso. Merci na mama Bibi chez Motema Fio Tiomo, merci na mama Francine Ngwala, merci mingi na mama Emilie Nzemba, mama Clarisse Nyanya, merci na pasteur Kossi. On est toujours ensemble les coordonnateurs Nabiso. Merci mingi pas Lévi Cyril Arsène Modabi na Bosinte, le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi, papa Banebele et pasteur Ringo Mambote na Bosanyote. Les lotoye awa tozana fondation na orphelinat ya limité, toye na orphelinat ça marche, kolonga awa toke na orphelinat ya Kimbateke et les lots je crois toke 3 orphelinats, orphelinat moto ke futa Minerva, simana yango bonjour, simana yango toko ya kokenda susu je crois dimanche na orphelinat mususu juste rentrée scolaire bana eleka bien et ça qui toko mingi. Fondation Rabbi Mavinga. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku la kumwili wasaidie banabitike bakulelao na bofena basangi bilei pepe na bakolata bakonyo koma Olela bana bakofela babotie Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même tant qu'il abandonnera du sang. Fondation Rabbi Mavinga, amour, compassion. Cher Sapiano.
Na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale bole ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili akoti bakende treto nakoma komona pasi affection ya bapoti nayebi ndenge ezalaka te nani akodomotenga ye na bolenge aseretrouva na balabala se mpona kozanga babote ebandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi awesili na mitema ya bato na mokili mpona nini kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndokitwanyeko eske kozanga baboti ekoma suje ya mokeri onasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nanya yoka ye nanya yambelanga pasi ndela motema nanga nanyata nanyata mama na bana ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde moko nanya kokonsolenga na dolero bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga baboti na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga baboti na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi ya mokili kozanga mokili yango delikama matongi na bino botikelanga kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. napesi
merci la fondation Abinga ndé basungisa na ba kwa diyajason la kasi na bakaye pesi ba merci za mapa mona ba abaxinele na ba Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku kula mwili tuwasaidie merci nene we bebe bele biso baba npambo zambe apambola bino atika bino timensa sena nzoto kanisa awayo tondi obwaki mosusu na fulu banabitike bakulela o na bofena bazangi bilei mpe bilamba kolata Voilà, bakoni okoma voilà, et je vous dis, et l'organisme ça vient pour bon appétit à votre baolia. Année passée, l'élève n'a pas caillé. Année passée, il y a un an. Ils ont proposé la ligne. Ils ont proposé la ligne. Tant que tu as pas caillé, tu n'as pas dit que tu as une forme pour votre temps. Votre temps, tu as pas moi, je suis là. Ceux qui sont encourager partout, ils ont aussi pas caillé. Ils ont une forme pour votre temps. Bientôt, Fati Beto Zetje école ofele. Mais bino ne yeke proposer na école ofele de ofele. Nzamba ko suma se mongo mona ya ta biso ta ba susu. Bo ya ku futa no mnerva. Amen. Nzamba pambo bino biso do ke ba course susu. Zana kabule no bo simba ga. Ali matimba. Simba. Simba. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Fondation Rabbi Mavinga, amour et compassion. C'est le temps les gars qui nous ont dit qu'ils ont aussi l'occasion Eh bien, mesdames, messieurs, fidèles de Kilongo TV, on poursuit notre démarche, comme je vous avais dit. Tous les limité dans l'orphelinat, ça marche maintenant. On est ici à l'orphelinat Nouvelle Vie Samba, ici à Kimbanteke. Nous allons parler avec les enfants, leur apportant les paix que nous avions amenés. Ça va leur faire la joie et c'est pour notre plaisir.
bénissons tous ceux qui pensent aux orphelins, tous ceux qui soutiennent la Fondation Rabbi Mavinga. Je bénis le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, pasteur Kossi Landou. Merci beaucoup à Lévi Cyril Arsène Modabi. Merci à tous nos amis. Merci à maman Edith Marquis Beauty. Merci à Fiston Bassène de FB International, Agence Assure. On est ici, on a porté les fournitures scolaires pour ces enfants. Je pense que vous allez voir avec Nathan Fouta, on fait l'entrée directement. Allons-y. Et pendant que Enor et Aceda. Bonjour les amis. Ok. Voilà. Bonjour papa. Ah, vous allez bien? T'es tous absolument le banda c'est mieux. On a la lumière. Ça yo comment on est? Emma. Emma, ça va? Ça va bien. Yo comment on est? Nani? Beta. Allez, voilà. Tout ça, allez, lo, pasteur de la foi, yaki awa. Bisopele to petit tour awa. Kalatenche qui ils ont appris bana ou ça là moins bien. La religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est une surprise pour eux, mais ça leur fait la joie. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour apporter les dons à ces enfants. Ça fait du bien. Nathan Kifuta. J'étais Libanda. C'est la commissariat. Voilà, on est ici en orphelinat et Banabaza. Mbote Nabiso. Vous allez bien? On a continué à courage, vous savez que vous avez dans nous devons déjà. Papa, biso toi Fondation Rabbi Mavinga, au repousse à nous moi mkeboué. Toi Fondation Rabbi Mavinga et tout ça geste au mingi na orphelinat. Tout ça appena pasteur de la foi, ça appelle Moko, il y a membre de la fondation et d'abti bomona toyaka. De rentrée scolaire tout ça geste abouy. Toyé na ba sac, souvent c'est des personnes sac Moko. Toyé na ba sac ba back school, ba sac à classe, voilà. Et je pense que Eza kitoko to mabe. Kitoko. Ah, kitoko to mabe. Kitoko. Eza ba sac à classe et na opesa pa na nanya zo. Ça, les moi mbali na. Voilà, simba mobui. Obini ndenge Fondation Rabbi Mavinga beli no ba sac. Nabi merci de biso basaki temba pambola bino baxela bino o ezanga kibo zwasu blo comme so bo tike la biso ngwana betele maboko sikoto yaki pe na bakaye classe batanga na bakaye te hein na bakaye bon bakaye na biso ba komani Fondation Rabbi Mavinga hein nanya ozwakaye na pesa yaya. Voilà, tu les micros, yo comment on a ni? La maman. La maman. Au lobby de nous bakaye. Nabi merci, nsamba bakisha bino ba o ezang na communiste aussi amen. Bete la maman. Oh nini. Oh nini. Uniforme. Vous savez la nango? Vous savez la nini? Dolataka. Dolataka? Na pesa uniforme. Ma. Allez. Na lobby merci nzamba bakisa bino ba o azangi nyose kozanga na ndako na bino pesa bino. Merci beaucoup. Teli bino ba stylo. Teli bino ba stylo et sunga. Oyo eza CD ya mama Esther Yembe. Boyebi ete hein? Abeta muziki ya nzambe. Kosela banza munae? Bo beta ngo eza DVD za ba clip. Bo beta ngo ana somba ki ngo pona bino. Na pesa mboko nani? Zena pesa deni. Allez, Obini. Voilà. Allez, à part ça, c'est Zimbela yaya. Papa, banga boni batanga a. Presque Kaozala 8 plus 11 12. 12 oui. Au total, aux abana boni.
Au total, tu as 16. 16. Ok. Voilà, na kopesa pesaka bana basak. Zena pesa bana. Yo junante. Simba, Simba, tombola kai. Aïe, c'est que c'est. Tombola sac. Kitoko. Voilà, merci beaucoup. Nabana nanya olobasuz. Pesa esa kinaye. Ah, beta. Bosaganaka. Esa gesengo boy. Nanya oloba na bana ba ya bazana. Zana pusa nguna. Nanya oloba. Ya yoko mono nai. Élysée. Ota c'est de ma mère c'est s'appelle nango. Oui bien hein? Nabi merci dama pambola bango abakisela bango ezangi. Bible lobi la vraie religion pire sans tâche consiste à assister les orphelins. Ça s'appelle l'assistance la makasi nzamba pambola bino. Voilà, uniforme bomba. Toyena jura uniforme kokabana nyonso basaki pe kokaboza mne belete a. Vraiment les lezaki plus pour la fourniture scolaire. Normalement, il fallait foutre la quelques bannes à peu minerval par rapport à Ndengena na SABino, mais le héros Bobi école Bakangi. Dans la démarche très prochainement, on va payer pour quelques élèves les frais à Nemoubimba. Si quelqu'un veut participer, faire ce genre de gestes, n'hésitez pas à contacter nous. Ou bien vous pouvez venir à l'orphelinat, c'est une bénédiction pour nous. Et n'ayez des choses dans le message à Goloba par rapport à la geste. La sepeli mingi, ndenge boye kota la biso, ndenge boye kosunga ba na l'orphelinat. Vraiment geste ici la tête. Et il y a quelqu'un continuer normalement mbala. Pour que vraiment quand on prépare pas pour la bino makasi koleka na au geste bosali pour te yebaki tes surprise makasi to sepeli mingi en tout cas bokene malamu vraiment to kumusi bino na nyonso bosali. Merci papa. Ah t'as une orphelinat qui m'a dit nous comment nini papa Mbuta orphelinat Samba nouvelle vie Samba bazaka na Nsele. Comme si tu solo là, bon garantie exacte boue. Zamba Sungi à travers la femme de la foi, association de la foi en Christ et ça li ke bozu esika awa Zamba zo lokumu to zangate ko le ka temps en temps pour na sunga bana. On va appeler to bengana comme ça to le na za numéro na benga comme ça to le. Et merci beaucoup. Toke na orphelinat mususu eza na seboe likolo mpe na moni eza bien te masa toke allez beta allez ah yoga voilà allez bon botika malamu Qui t'aide pour François. aussi ça. Tout on a besoin d'orphelinat à Mibani, à Nakimatiki, pas ma mari. Vous gagnez ça là. Et ça va moi bien rentrée scolaire karaté. Donc ça va. Et ça bien passé de la temps rapidement vingaé. La vie qui m'a cambo bien. Et c'est pour ça bana. Et ça qui tourne ma case. Donc déjà. Ça me connaît. Allez, OK.
va pas voler, t'as pas voler. Voler déjà? Ok. Ah non, c'est la peine à dire. Comment ça se fait là? Bon, tu as gagné ta, hein? Bon, il y a Susu. Voilà, c'est là. Bana! 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 Você Toye maga nzemu moko apoto solo toye manzemu nini ezande Voilà, je pense que... Voilà, merci beaucoup. Merci. Betela Nzambe Maboko. Ah ouais, tu se présentes à Souste. Bobi Fondation Rabi Mavinga, hein? T'en as gamba simana, la gamme non la binoni. Nabani. Ah. Yango no abina la bino, Zelan la Xabino. Classe saison à Kalate, hein? Oh nini. Baliaka to balataka. Na église to na classe. Oh na elibino bolata wapi? Wane za uniforme. Oh nini? Bakaya fondation? Boke nango wapi? Simba. Bakaya zali. Oh nini? Baliaka to basaka nini? Bakomela kango. Et son option na classe 7 hein? N'élève no pe basaki. La prière de la foi sauve. Le samba kondima ebiki saka. Tia elikia no sambo sala. Jésus-Christ ne mange jamais. Azamona motote pabo sana bila kawala kayo. Kobumi seliki ate Yesu akosakate. Jésus, Jésus. Alléluia. Samba kosakate Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Mwana na moto. Pesa. Boyo kia. Samba kosakate. Tombola la sac. Tombola sac. Voilà. Tombola sac. Kitoko te.
Kitoko to, kitoko te. Na classe of makito. Of makito makasi. Voilà. Nela ibino yango nanya oloba turo. Yo comme oloba mingi mikolo hein. Yo baka muketa hein. Loba. Loba kati obini ndede lino basaki. Merci njamba pamoja abati te oyetandi merci totana chibabi totana chi bataye totana chi bataye menjamba menjamba tutomtema ya bino boya toti te bicho atena baby merci njamba pamoja ino abati te bino oyetandi Echa mutia temeti. Betele maboko. Joyce. Joyce Olobini. Merci parce que voyez biso biloko. Voyez biso basaki. Quand même la saison mais dans ma touche mutema bino bozo boyela biso basaki na bakaye. Na mapambola bino. Betele maboko. Merci Papa Rabi. Merci Papa Rabi, merci Batnia Sobakani, c'est biso pour la rentrée scolaire. Nzamba pambola bino, apambola ba poche na bino ekaukate amen. Betele maboko. Nani so loba. Yo déjà lobit. Yo loba. Siba akwa isa dia kaye nzambe na ngai. Hein? Bébé. Merci Papa Rabi njama pambola bino njama pambola chaba abakti la bino nyose posa mutuma la bino pour nous to akaye kanite rente ni bana merci. Betele maboko. Mon père. Lelo no ba no la bino ka bloko class to yokani siko bino botanga wa ko pepsa te pesa ya gumba bino botanga wapi espoir ezam sika te ta bokenda bien ta lelo ka makamba class nani alinga class te ah je akoma dia alinga class okoma alinga class te yo linga no class te ako sima makamba te yo linga no class te Mwana nyonso il faut attendre tous les enfants à l'école. Toyokani ndenge toyola bino bakaye boye eza po botanga mpe bozwa toyokani nani azwa 70%. Nanga bima les premiers bino nyonso bademukalinga bino nyonso fo bima les premiers toyokani soki année oyo esili na oyo otala susu bao bazwi te bazwa basaki te bao bazwa tosombe bango basaki na elemi no mpe CD DVD mona elemi no bolinga mpe miziki nini Robinho bina file oyo eza miziki nini boyebi ye nani ayebi nzembo ya mama Esther nzembo nini ya oyemba yemba ndambu nani ayebi oyemba ndambu ya riti yemba ndambu oyebi yango te naza lokola mwana soso malili ya mvula nabata mawapi boyebi yango te yango boyeba yango boyoka yango ngamu nasombaki yango mpo na bino boyoka yango mpe boyebi yango bata babosambela bobeti oza banzembo ebele attends les cris de mon cœur yesu ndeko na boli boyebi yango te na kotela seyo boyebi mpe wana botala eza baclip na oza malamu na le temps de la fin napesa pa nani napesi pa papa mwa liloba mpo na visite na biso lelo. Oui, Papa Rabi, Fondation Rabi Mavinga, topesi vraiment merci Yaya, merci na équipe nyonso ye na bango
na ba oyo pe bazo soutenir biso na orphelinat po bana batanga classe. Vraiment nzambe apesa bino ba moyen, apesa bino ba possibilité, ba o bazana posa ko kaba bakaba nzambe ye moka kozongisela bango. Vraiment nzambe abosa na bino te ko ya na bino pe kozonga na bino. Amen. Était là papa Maboko. Voilà. Voilà, énorme. Énorme au binini, pousse un bout. C'est de qui Oui, talaka banyo so fa tanga éducation ezali vraiment utile na vie ya muntu même ba musicien mukili ba embiango tanga mo sera tangité bonga bango nde bazali à venir à lobby. Donc faut préparer bango pour que à venir na bango ezala malamu. Merci na baba sungibe fondation Rabi Mavinga rotala na likanisa rosunga likanisa ya rosunga ba fele nzambe akozanga te repambola bango pe yo pe mutu za makanisi ya rosunga contacter numéro ezawana fondation Rabi Mavinga ezali wana rosunga yo na koko kisapusana. C'est des bien le banaete ya kaka boui tous ensemble. Zala boui tous ensemble, ça fait du bien. Voilà, merci à Gauthier Kele kuna montage, merci beaucoup à Nathan qui fout à Waza Simabili, Toyaki Awa, tout ça il visite je crois 3 orphelinats, mais là on va fourniture scolaire. Deuxième étape, peut-être dimanche au Kende orphelin, monsieur photo qui est Kasangulu, pour nous mimila bango, va fourniture scolaire, bana batanga ndenge no lobby et à venir mboka za mboka bana o se batangité pour quand ça te préparer nini. Merci na bande konyoso, merci maman Méline Zemba motema tous pepele mbetolo, merci et pas à pasteur Kossi. Là, dans la Belgique, merci les vices Cyril Arsène Modavi, le garçon capable, plus fort que toi n'existe pas. Merci Nafabou Senteka, le boss américain. Merci Mingi, Jean Didier Motonankolo. Merci à vous, merci. Et pas Honoré Mwanza. Bien Honoré Mwanza. Il y a un dollar à rouge, Honoré Mwanza. Merci Panayo, merci. Et pas maman Francine Nwala. Merci Mingi, maman Edith Marquis Beauty. Na bossa note fiston bassin de FB International très fort. Julien bassin de maman Nathalie Zeko. Merci Pana, on a soutien. Merci Bande Gognos Balandapso, pasteur Ringo, pasteur de la foi, pasteur Herbie, Bande Gognos va soutenir la fondation Rabi Mavinga. Merci Pana Bino. On a le reportage à l'élé Suki Awa. Deuxième reportage est à la pour la fourniture scolaire. Ceux qui ont ligné au SAP geste le quoi biso ko hésiter contacter biso to salaire on a orphelin les amala. Merci beaucoup. On peut déjà partir. Bon, au revoir. Bye. Botiga bien. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka Peto Zouaka. Komaka Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, onde você vai? Oh, kasi na Mais on continue.
Papa, on a dit que tu vas souki. Oh. Oh, papa, quand tu vas souki. C'est dans des fils. Oh, quand tu vas souki, comment tu vas souki ma bande, papa? Oh, comment tu vas souki ma bande? Maman, akati osuki ndenge nini? Osalili produit nini? Maman nangai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuti. Et quand il suki ekomi ongai, na sala ko suki, na kata osuki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille pour l'autre le levi pour l'autre la suki. Donc comme singe. Nga suki na wana yata awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Soliché Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso.